bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esenga okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai ya baye baza na difficulté epai ya baye bazangi tokendaka na baorphelinat tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini tokendaka na bahomme de vieillard komona bavieillard to mpe koluka kosunga baveuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalela mbote balandi ya Kilongo TV mbote na bino esika bozali eza nga bino mosali na Nzambe pasteur Kosi otomisa toujours kosala ba geste d'amour na équipe na biso ya télé surprise elongo na fondation Rabbi Mavinga lelo fondation Rabbi Mavinga ekiti na centre na orphelinat Sekam oyo zami wapi na makala pona kosala toujours ba geste d'amour pona ko accompagner oyo bandeko na biso na mboka musika bakanzaki bandeko na biso to bana biso ba orphelinat pona kosala ba geste d'amour lelo fondation Rabbi Mavinga ekiti ensemble na équipe nyonso fondation Rabbi Mavinga nazomona ndeko Rigani Mopandi ndeko Kokodema sima caméra pe ndeko na biso Igor oyo baza bandeko ya fondation Rabbi Mavinga pe ngai moko sala descendre na kati orphelinat ya Sekam na makala tokota bongo to comprendre ba détails nyonso na kati ya reportage na biso tokoti na kati elongo na Kokodema lelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve toujours fondation Rabbi Mavinga sur le terrain toujours fondation Rabbi Mavinga pembeni ya bato pembeni ya peuple pembeni ya bana Nzambe pembeni ya bato nyonso ba démini bato za na hôpitaux na orphelinat pembeni ya bato nyonso bazo souffrir la fondation Rabbi Mavinga toujours en avant que Dieu bénisse la fondation Rabbi Mavinga lelo toza awa na kati ya Sekam na makala et mbote maman na biso Lili mbote pasteur Kosi et c'est on est en ligne impressionné ndenge komona biso sur la fondation na sepeli makasi nde na moni bino lisusu po boyaka bosungaka lelo lisusu boye to sepeli na bana batondi basepeli komona bino bana bosepeli est-ce que bosepeli komona biso bobetla na bino mo bo pe beta fondation Rabbi Mavinga mabo nazanga moko te zo accompagner na ndeko Igor santé zo tungisa mais toza toujours ensemble
Igor, et ça donne une courriel sous la carte, c'est comme la macala. Vraiment plaisir à toi, courriel sous c'est comme ça macala, ça l'enga vraiment bien. Plaisir à toi, au monde a qu'on a biso balé, qui n'a biso ban, a biso donc ça l'enga vraiment bien. Le yamingi au lobati, au lobaka ils allaient qui en mana. Yarigen, côté na yo. To sunga na mutema mama. Batpe ba libanda ba sunga biso ya mitema mama. To sunga balé qui na biso. Donc, bana na biso, bazala bien, ba vivre un peu le rôle la biso net au vivant. Merci beaucoup. Ok. Maman Lili. Quand elle a sous fondation Rabi Mavinga et Kitty, si les terrains, sans que Babin Abino, tu sais prendre des millions de gars, tu as une équipe à télé surprise et ça lui on dingue. Surprise Nabino et Salinga et Sengo Makasi. Je pense que c'est agréable. Agréable. Tu sais peli. Tolinga boye ba surprise. Oto yebi bino so ebo Kitty. Biloko makasi eza. Mais ton côté bino bolia mais biso to liete, to moni bino bolia. Oyo eza mwa ba biloko ka to bombaki. Oyo ezolamba kuna so bana bino pressé te bokolia na bino. To yamaka batu so boningi to lia pe ensemble to lia. On va faire Coco Dema yo mo to c'est la toto ningi. Coco Dema bito c'est la tête donc c'est to za. Des jours mususu. Vraiment Maman Lili ezana ndeko moko ser na biso moko za na Australie après que ça geste d'amour que somba biloko muito sombi na to ça la remise eza symbolique ndeko Igor ozwa ata mafuta ateloko moko opesa Maman Lili remise mo eza symbolique pour na kopesa eza ndeko mo za na mboko Autriche nde asala ki wana eza remise symbolique o ndeko na biso Igor asali epa ya Maman Lili ndeko na biso za na Autriche nde atindaki ba biloko oyo tous en 3 sacs à l'os, tous en 3 sacs à semoule, tous en 3 chasses à sucre, tous en mafuta ya huile, tous en mafuta mbila, tous en 3 cartons de savon génie et au kolobani pour na ndeko mwasi oyo azana mboka ya azana Australie. Pona ndeko oyo akanisi bana. Pota la caméra. Na lobby na ye merci. Merci pona oyo asali. Pona biloko ya sombeli bana po bana balia nzamba pambola ye abakisela ye bele pomba la sima ezala ya boyete ata camion mobile nzamba pambola ye. Merci, je pense que ceux qui bongoté tous au moins la présence ya carton moza awa bongo carton oyo to kitango comme le kola bo mesano to sera toujours na transparence ndenge to zoka eloko ya bato to se plami ko fongolango na présence ya bato nyonso ko bazolanda biso pona ko éviter oyo babi bato mosusu bakoki kosala c'est ça yango moni to linga ko fongola carton ensemble. Je pense que carton oyo to loba esike euti eza na moko ba mama aza na mboka ya France mama na biso nde akanisaki kotia carton onde yende biso papa Kositon bokende na papa Rabi elongo na fondation Rabi Mavinga bokende kotikilanga bilamba oyo na makala donc pesa ki précision ya carton oyo ya ba kitoke otika na makala awa. Je pense que ba blog eza to moni ba sous-vêtement ya sika oyo eza bandeko basi remise bon symbolique. Et je pense que l'allergie c'est ça awa, je crois bien. Et na ba bilamba ndenge mama tindaki ndenge zeli to moni ba oh je crois bien ketchup, tomate et ba cahier ba stylo pour la bana et biloko ça vraiment belé na se nazomona o eza ba o to bengaka macaroni brivano. Donc c'est ça, le c'est belé. Je pense que beaucoup tu attends qu'on vérifie parce que carton ça bino biso to komisi kaka le lenge to misana ko sala ba geste d'amour. Le lenge to misana ko sala ba geste d'amour. Et maman na biso ça na mboka ya France nda tinda ki carton oyo Maman Lili olobini pour la maman biso na France azolanda biso siko. Pona maman na biso aza na France tomoni carton tomoni bilamba ba sous-vêtements biloko ebele to sepeli nanga bana bo sepeli te. Est-ce que bo sepeli? So bo sepeli bo beta na maboko makasi po mama yoka.
topesi ye merci 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 mpenza nzambe apambola ye azongisele ye ebele mpona geste oyo asali mpo mbala nsima azwa makoki lisusu ezala karton moko te me eya ata 6 nzambe apambola ye mingi vraiment maman Lili abolobaki otindi saki mo ya loso esala mokolo moko je pense que ematito ezokontinue kosala mokolo moko saki mo ya loso soki bokolekisa biso bolobaki saki mo ya loso awa esaka mokolo moko est-ce que effectif ematito ekiti est-ce que saka loso esaka mokolo moko to esala to ezokoka lisusu te effectif ekiti mokie effectif ekiti mokie de saki ya loso ezokoka mpona bana oyo bazwaki bazwi naloba ndeni chance ya bato bandimi kozwa bango en charge de moto andimi koprendre ye en charge alongoli ye na ofelina ye moko akomi kovanda na ye azokipe ye azoliesa ye azolatisa ye azosoigne ye neti azotangisa ye kaka neti mwana na ye. Est-ce que bato bazwi bana en charge bosa mpe suivi na bango nde bazwi bango en charge bo masike bana esika baza lese suivi ezali yaya mokendi suivi ezali bakendaka nani madame akendaka kuna averifiaka bango mpe batindaka bafoto mpo baza kaka na Kinshasa baza kaka awa suivi eza nango bana baza bien en bonne santé. Effectif siko botikali bacombien nde toza ba 63 mais bango nyonso bazotanga bazotanga. C'est bon, ni nokoloba na fondation Rabbi Mavinga oyo tango nyonso bato apesi biso mede association toyaka ko accompagner babiloko bato zopesa biso ni nokoloba na fondation Rabbi Mavinga. Mpona fondation Rabbi Mavinga na bi nzambe apambola bino akanisela bino makasi mpona geste oyo bino bozosala mpo bozotambola bozoannonce bozoloba mpo bato bayoka basunga bana nzambe apambola bino apesa bino makasi bozala en bonne santé mpona oyo bino bozosala azongisela bino esu ya ebele bozanga eloko te oyo ngai nakoki oloba yango wana. Merci maman Lili ya Rigel ntango totambolaka na baorphelinat kosala bageste d'amour oyo ntango omoni bana boye esalaka o ndenge nini? donc paster kosi nayebisa yo tozaka bato tinde bandeko na biso balibana bamona toyaka boye elobi teke biso toza nango ebele donc pas eleki tellement toa pembeni na bango bao baza kuna na musika baotinda sesiki mpe so basalaki awa balingi bando kosalisa bango yango biso toa pembeni na moke oyo tokutanaka nango na fondation Rabbi Mavinga tozosunga kaka bana na biso baleki na biso mpo bakola kaka bien en tout cas basoutenir biso na fondation Rabbi Mavinga baleki na biso bana na biso ya mikie mpenza boye ezolobi leloko nini? Vraiment eshokinga makasi esalanga vraiment mpasi yango tolemba bango pete tolemba bango te de temps en temps tobanoyaka par rapport ya otalaka baleki na biso ya osunga bandeko na biso libanda basoutenir biso na oyo baozala nango biso mpe awa na oyo ya moke tozala nango toomeka kosala mwa biafort vraiment tolemba te fondation Rabbi Mavinga esala mamba bien mpe tokontinue kosala mamba bien. ezalaki bamambo ya fondation Rabbi Mavinga mama Lili tozosuka na biso me namoni c'est comme si te me namoni misala ezosalama ezalaka na compte ya orphelinat to bateki awa to ndenge te bateki te bazotongela bana hôpital eza mpe na bato bapesaki soutien mpo batonga hôpital yango na bazotonga doni bana baswanyaka bango ka awa baéquipement nyonso ezala awa olie soki mwana beli mwaka moko ya mbangu na hôpital to banda kokimaka bambangu ezalaka awa esa basalisa bango baexamen awa eza na médecin moko azalaka sur place mpona kointervenir na ka nyonso. Est-ce que bamateriel mpe déjà ye bon wana nde naoki mpenza koloba te bato mo mpe bazolanda biso ya mitema malamu oyo mpe mamosu aza na bapareil na ye na ndako tensiomètre aza na thermomètre koza na nini mamosu mpe akotala biso akoki koyoka mpe koyebisa bato bongo nini mona oyebisa bango ke hôpital ezali tozotonga oyo aza na mwa eloko aza na materiel moko na ndako oyo amoni kakoki kosunga asunga biso nyonso eza nécessaire mpona hôpital soki baza nango basunga biso mpona kosoigne bana
Ok, merci beaucoup. Yambo, nasi c'est la prière. Bande konyo so zolanda biso na tango nzamba lola pambola bino. Nous sommes là les fondations Rabbi Mavinga toujours pour accompagner ba bloc boso pesa biso biso moto kitara sur le terrain pour ça ba geste d'amour ndenge bo message kolanda biso. N'hésitez pas moto nyonso za na posa ko sunga ba orphelin ba démuni. Oza na posa ko tankisa ba orphelin. Oza na posa ko za bana en charge. Oza na posa ko soutenir moto mo zo souffrir ba to mo pe oza ke azana mbongo te ko bokola bana to azana mbongo te ya ko tankisa mwana zingo zo charge nde bana musuba salaka ko hésiter te ba numéro na biso eza affiché esikwana benga ba numéro za affiché na bas d'écran na bino okozwanga to okozwa président to papa na biso fondateur Rabbi Mavinga oza kolo fondation nde soko bengi otindi aide ko komela biso nzamba kanisa biso tala ba sacrifice je pense que ndeko koko dema azo ko illustrer ba image kotala comment tozoya awa tokuta na crevision na nzela pine toboki ne to lokola bo mesano pine toboki comment to sofraka pe bo hésiter te ko sunga fondation Rabbi Mavinga so po bi kena sa geste mo pour la fondation Rabbi Mavinga ke na kota fondation Rabbi Mavinga na pesi bino loko boye na so bino mutuka ekozala ma bete ce qui osali yango pour le comme na nzambe et tokozanga te ko lobisa bana tami balata misatu nana koloba bane nana koloba nana koloba yo loba yaka ya bonjour bonjour tala caméra comment on est Dorcas et ça donne un temps moni biso et ça c'est sengo est-ce que c'est peut bien balo c'est to bino na bilamba siko tala caméra maman moko za na mboka Australie ndatina ki moto so mbla biloko oyepse loko nini na ese merci nzamba pambole aba Israel susu aba Israel susu bon siko carton zo mona na sima tala na sima omoni carton hein eza na bakaina biloko na bino maman moko za na France ndakanisa ko ta carton oyebise sone na ese merci nzamba pambole ok merci beaucoup Yaya ça va bien comment on a Chancelville et ça l'on est comme on a biso ko kita ana kata seka na sepel makasi esalinga esengo makasi nde na moni bino bon yo lo bani pour la fondation Rabbi Mavinga o ya accompagner biloko na opesa ba merci nzamba pambola bango abakisila bango su o ezangi pona biloko ba memeli biso yango la kaka est-ce que zotanga na otanga ya no to sala maman lilia yo kate ya no maman lilia kate parce que banyoko la pe bino te tozala biso bien ko bomba te tozala bien baba tu la bino bien so likambo ezali barangeaka na bino c'est bien c'est très gentil ya komona ana to tuna kesi ba banyoko la bango ya bike banyoko la bango te vraiment to comme na suka so to ko sambela biso nyonso. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Toko pesa ndame merci 5 biso pe toko senga lipamboli na mama na biso aza na Australie pe mama na biso na France o batini biloko to sambe na komona eso alléluia. Kolo merci pona geste d'amour osalami na mama na biso aza na mboka ya Australie aza na Australie pe mama na biso aza na France ko lokanisa bango nzambe pambola fondation Rabbi Mavinga pambola équipe technique nyonso pambola nzambe bandeko nyonso fondation Rabbi Mavinga pambola ndeko Rabbi Mavinga pambola Igor pambola ndeko Rigel pambola ndeko Kokodema pambola nga pambola bandeko nyonso Enoch Seigneur pambola bato nyonso ya fondation Rabbi Mavinga pe kanisa bandeko orphelina oyo na kombo na Yesu Kristo nde to sambe pe to lobi amen. Merci to comme na suka to kabwa na bino botika malamu OK merci beaucoup bye bon biso OK ine sengo. bandeko balandi ya Kilongo TV mbote na biso mbote mingi nazala na esengo okutana na bino à travers émission na biso Kilongo TV mingi à travers émission oyo tobengaka télé surprise émission tokendaka epai baye baza na difficulté epai baye bazangi tokendaka na baorphelina tokendaka na bahôpitaux kosunga badémini
et tokenda na homme de vieillard komona ba vieillard to pe koluka kosunga ba veuve ndenge makomi elobi soki ozali na possibilité ya kosunga mutu moko kopima ye yango te totangi na Jacques chapitre 1er 27 Bible elobi na biso la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et orphelin oyo atendre loboko orphelin oyo aza na pinzoli na miso orphelin oyo azoluka lisungi na yo soki makoki ezali pesa ye yango